C'est fou. Oh, azana likamba ko fina minute oyo aluka senge pardon. Donc bande koto ya quartier d'Athènes désormais comme on a bien commis ba latino kimbango pour mon compte comme on a commis Kofi kimbango wana zo bango vérité Kofi kimbango soko modi nzo benga Kofi kimbango ya wana kombo asika ba moni ngi ba yambi mo pa mo konzi image botala ba yambi mo pa mo konzi to kena na nzela ma ya kamba bo moni ba image onde to zaki na prière tout ça donc ça veut dire que ah eza na kati ya terre sainte to ko zo o eza en double bénédiction image to ce que papa Simon kimbango kanga ni yemo ko fungole mutema lobi mwana nga malobo oza nango tika yango ba problème na yo bimisa yango po mo konza bimisa ba problème ne surtout. Alors Eddie Diora Koffi Olomide ba te belé ezo lekela bango balobi pourquoi Koffi Olomide ko uta poto mbalamo ana kata kamba eza pona nini ko uta poto après exploit ya GD ndeto yesko na kamba ko ya na kamba na biso yaki sous invitation ya yemoko papa Simon Kimbangu kiangani albi mona nanga yaka yako baksa susu ya minene yako continuer susu ko servir mboka na yo yako continuer susu ko pesa valeur ya drapeau ya Congo yango mo pomo ko baki no emprunt kamba je crois mkolana na kati terrain je dabaki to kene kamba voilà et puis grâce ya vina biso kiski solo kele na bokasi na yepe kuma mangi nzela moko na mo pomo ko ndeto yaki awa na kamba voilà donc on y ata awa okomi na o saint okomi stona zo ba saint ya saint donc ndenge moko pe mo pomo ko nditango aniati mabele na awa oh tout c'est là qui est mola ya mabe oh tout c'est là qui bataille ko luka ba problème ba bango ki ba suki et voilà donc c'est biso esengo parce que na maloba na ndenga uti ko loba aye ko futa nyongo mutu mwindu nyonso aza kimbangiste et c'est biso esengo ko mona présence na ezamba liboso na Elus Elemi ndenga akomi na kati ya kamba vraiment esengo na biso yango wana esengo na bino mama mo message muke pour loba pona Koffi Olomide toza na kamba ezali kamba okamwa te pamba te depuis 1921 papa Simon Kimbangu aloba ete nkambe koyamba mabota nyonso mokili nkamba mutu nyonso ayaka na ndenge na ye na mikumba na yo awa soko ye okozwaka kimia donc eza mboka tata nzambe mutu nyonso aza na posa oya nkamba aya na ye nkambe yambaka mutu nyonso. Hello. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein?
moto akosala 50 boîte na kati ya king sejonga ske sejonga soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko sejonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobo Landabiso na Elengia Congo TV, chaîne Moko na kati ya République démocratique du Congo. Martin Engi double vitesse à fusée. Merci vraiment na babone nyonso oyo bozali toujours ko komela biso, ko pesa biso conseil na musala oyo tozali ko sala. Merci vraiment na Karisha Sadik la finlandaise, maman sociale toza a vraiment na Kamba ya ba Karisha Sadik. Merci na famille Sadik Mobimba, ba Jean-Sia Sadik toza vraiment awana Kamba po et sepelisa famille Sadik Mobimba. Merci pe na bandeko nyonso ba otala biso, ba Junior Lange na États-Unis, ba Hugues Libanza Papa Gucci. Toza ana Kamba ensemble na le grand mopao Kofi Olomide. Non, Kofi Olomide toza vraiment na Kamba awa po et ça la bien vraiment. J'espère que Bolanda qui kolongwe Kofi Olomide na niveau ya poto ayaki Kinshasa abetaki na terrain ya GD na Lemba toza vraiment ensemble na mopo mokonzi Edi Diora. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Bangati na Kamba. Mais on a pesi za bana papa Simo Kimbangu Bakarisha Sadik la finlandaise nde basambela. Toi qui na Kamba sous invitation ya papa yemoko. Amunaki ke mwana yazo sala makambo minene. Abaki te mwana yaka ozazo sous bénédiction ya makasi. Yango à visiter Nkamba, à Melibe Maya Nkamba, à combien mandeko Nkamba, vraiment eleki kitoko. Et puis yo Martin na osenga na yo merci à toi pour la vitesse. Na kwa vitesse mais là na moni vitesse. Na kati ya Kamba. Na kati ya Kamba, ezali kama osakana donc depuis lobby okoma ki na butu. Donc batonto ya elenga Congo TV botala biso tresi mbele sa boti na rambongo pour na mo mbalo. Asa musala. Voilà donc voilà bato bana kimba de partout baibake. Mon père mo kondi papa maréchal mikoto bengaye mwana kimbangiste. Mwana kimbangiste. Komi kimbangu. Voilà. Alors toza ali boso ya mausolée. Mausolée ska papa Simon Kimbangu bakundaye. Et puis papa Dialungana, papa Kisom, papa Kisolokele, na papa Diangenda. Na basi na bango baza awa. Donc on a terre sainte. Moni ato benga ngo Jérusalem ya baindo. Place mondele amona place pouvoir euta. Awa mona na kata Nkamba to benga ngo terre sainte. Donc Jérusalem ya baindo. Voilà. Alors Edi Diora Kofi Olomide ba te belé ezo lekela bango balobi pourquoi Kofi Olomide ko uta poto mbalamo ana kata Kamba eza pona nini ko uta poto après exploit ya GD nde to yesko na Nkamba ko ya na Nkamba na biso yaki sous invitation ya yemoko papa Simon Kimbangu Kiangani albi mona nanga yaka yako baksa susu ya minene yako continuer susu ko servir mboka na yo yako continuer susu ko pesa valeur ya drapeau ya Congo yango mopo mo ndabaki no emprunt Kamba je crois mukolana na kati ya terrain jidabaki to okene Nkamba. Voilà. Et puis grâce à Vinabiso Kiski sur lequel na bokasi na yepe kuma magi nzela moko na mopo mo konde to yaki awa na Nkamba. Voilà. Donc boki ana nani pardon qui se sombe. Qu'est-ce qui sombe voilà. Donc voilà tout ça na kati ya Kamba et belé balobi ezara pona ba succès ya Kofi Olomide ou bien eza pona nini po awa eza place ya losambo o to mona ba continuer so ba ministre même ba président belé baleka. Nkamba eza terre sainte. Moi ninga na neti moi ninga to nyati makolo. Kobima na yo makambu tout aux alaki na ngwetikalia. Papa tikali na ona maboko. Donc ça veut dire qu'obimi ya sika. Po Kimbangu akufana makambo na biso na kati ya nzoto. Donc assemble la rapport na biso. Donc on y ata awa okomi na osen, okomi tana zolo ba saint ya saint. Donc ndenge moko pe mopo mo konditango niati mabele na awa. O to ezalaki ya mola ya mabe, o to ezalaki bataki ko luka ba problème ba bango ke basuki. Et voilà. Donc basuki donc merci vraiment tous ensemble awa et champion dingwe moto na ngenge pe balobi mikolo toujours na kati ya Nkamba et dingwe pe aluki toujours bongo la motema azwa batem Jérusalem baindo kaka dingwete na osenga mandeko mususu pe batikali balingi baya na bango Kamba porte zaka ouverte aussi l'audience na oya je crois bande botana ba image ozo illustrer yo bomoni bayambi mopo mokonzi image botala bayambi mopo mokonzi neto kena na nzela ma ya Kamba bomoni ba image onde tozaki na prière tout ça donc ça veut dire que awa na kati ya terre sainte to ko zwa oza en double bénédiction image toi ce que papa Simon Kimbangu Kiangani yemo kwa fungole mutema lobi mwana nga malobo oza nango tika yango ba problème na yo bimisa yango mopo mokonza bimisa ba problème ne surtout
o aza na likambo kofi na minute oyo aluka senge pardon aluka senga pardon mais bazobi pardon ko senga mais batu misu bazozelaka rendez-vous le 13 décembre est-ce que Koffi Olomide après ko ya kamba awa akokende na poto le 13 décembre eza nango actualité te eza kaka date nyonso ndenge ezaka le 13 tout ça ya yango actualité te bon le 25 ezaka actualité batamita ni bakomisa ko actualité ezaka ndenge lelo marta bimi le 3 ameli le 2 na butu na nkamba le 3 to bonga mapoto zonga musala ne yango merci Edi Diora donc ba fanatique nyonso fanatique tout ba fanatique ya trop dans 5 na pesi ya quartier la pesi bongo mbote ya ba carte ba mikono benga ngo ba latino kimbangi désormais biso tokomi bana ya kimbangu biso kimbangu ndeti nga boye tokomi bana ya kimbangu donc bandeko tu ya quartier latin désormais comme on a bino komi ba latino kimbangu po mo konti comme on a komi Koffi Kimbangu wana zo bango vérité Koffi Kimbangu soko modi na nzobe ngaka Koffi Kimbangu ya wana kombo asika voilà donc Karishala Fernandez Kimbangu to tuna pe ba mama mituna moi minute muke pona Koffi Olomide ayena kamba tant to moni ba mama na kamba awa donc po esala bien toza aliboso ya mozole mbote mama mbote papa journaliste kombo na nani kombo langa mama bébé capita na sa journaliste a na kamba voilà Koffi Olomide aiza a na kamba esali bino ndeni etanke bapandi sango ba journaliste ya kamba esali biso esengo parce que na maloba na ndenge auti koloba aye kofuta nyongo mutu mwindu nyonso aza kimbangiste esali biso esengo komona présence na ye zamba liboso na Elu Selemi ndenge akomi na kati ya kamba vraiment esengo na biso yango wana esengo na bino mama mo message muke poloba pona Koffi Olomide toza na kamba eza likambo okamwa te pamba te depuis 1921 papa Simon Kimbangu aloba ete nkambe koyamba mabota nyonso ya mokili nkamba mutu nyonso ayaka na ndenge na ye oyena mikumba na yo awa soko ye okozwaka akimia donc eza mboka tata nzambe mutu nyonso aza na posa koya nkamba aya na ye nkambe yambaka mutu nyonso voilà merci mo message muke poto aussi ku na tondi botondi to sepele komona mopa oye na nkamba ndenge mama lobi awa ezali mboka tata molimo centre depuis 21 lobango ke mboka iko ya mokili mobimba nde toza ba nyonso bayaka aoza la mondele mutu bayaka pata nzambe donc esengo chose ali ke ninga ye amoni nzambe na ye alobi o alobi asengi pamba te nzambe nde mutapesa ka nyonso tata molimo centre mo kimbango kya ngani. Merci donc rendez-vous donc Koffi Olomide na Pullman tous ensemble pour na bino nyonso merci na Morena Diama la madre tozane awa la madre na pesio bambo te place aux ali donc la brésilienne Morena Diamant na pesio bambo te place aux ali merci na bino nyonso au bozolanda Elengia Congo TV merci pe na Dadi Lukombo donc boutique d'habillement et Frata mode oyo azotika bisote ensemble toujours na Koffi Olomide merci pe na Pati Tchekola na niveau ya États-Unis merci na Junior Lange le jeune patron OEP azolanda biso Karisha Sadik tozana kamba famille Mobimba famille bakimbangiste merci na Irisha Sadik kamba yango toza a vraiment pour na Koffi Olomide ensemble vraiment toza pour na soutenir artiste émission na biso o ba osala musala kitoko merci botika malamu Elengia Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza tai le makambi maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuwaka na maman Nicole Malonga makambi ya ndakumakelo mkusi ça complexe una solinga mezi nyonso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr les femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes,
On ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawataille.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.